très gentil. Je me connais alors. Alors pourquoi tu fais semblant de ne pas connaître les gens? J'ai les épaules. Tu vois pas que j'ai les épaules? C'est carré même. Eh wesh. Eh baba lobby. Naozi la ba j'aime. Obi manique yo. Wana yo traité yo nga mwasi mukolo. Nga koza age mona wana. Obela nga yo. On manque de respect. Eh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ali avanda na yo, vanda na yo, umela seko na seko. Ana ba bombe. Yo ya quartier la tena retard, nga ya na tongo na bi ba secret belé. Taka petit professeur mal na église na so abi. Na keba na quartier la tena sote ba bomanga pour na bi makambo belé. Ba était l'enfant chéri de Koffi Olomide et moi j'étais l'épouse bien aimée de pauvre Chokoro. Quand des bobés nga moi ça bombe, na ça ba bombe ba bien ça n'importe quoi. Tout. Aïe ça ba secret, tout na ba kisi. Na ba place ba memaye, na ba Guinée, na wa aloba. Ya. Keba na obimisa tramonti na mbalo na kate mutu. So c'est ka fou, ni na ko poignardé na kata motema. Una mobali nanga. Mbote bandeko balandi. Mbote abonné à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Congo démocratique mambo ezangate. Soki tolali tolamuki, il y a toujours des nouvelles. Eza pasi bandeko nanga. Eza pasi pe mawa. C'est que moi j'ai vite compris manikie. Munoko ebetisa mataku fimbu. Manike munoko ebeta mataku fimbu. Manike azaki koleka. Donc kanda ya manike ndenge babia mwana ye abima aganya concours à Vodacom te. Kanda wana nyoso to wana abwaki la wana Koffi atrika mwana ye. Abande koleka leka na be mission azo sa ba portepik na Koffi na Cindy. Soko ofinga Koffi olobi na Cindy. Batu ba okanisa Cindy o wapi. Cindy le kere ya Koffi Olomide. Yon batu ba ko viser non. Ka yo moko yo pupoli Cindy. Tema ba langage no ezaki makasi Cindy akoki ko supporter yango te. Parce que Congolais bolinga ko sakana na ba personnalité ya batu. Batu nyo surtout te balinga ba sima ba personnalité na bango. C'est que Cindy a fait a raison. Cindy a na raison. Cindy azana raison. Oko loba na yo. Pourquoi maman Denise a convoqué maman Marie wana oyo na Congo comme ya nia ezalarate. Pourquoi convoquer kaye? Parce que maman wana a touché qui personnalité ya mutu basakana nango te pe basomba ngo te. Mutu nyonso tout a rolinga basimba personnalité na ye. Critiquer na yo musique na ye ayembaka bien te azana succès te. Mais ko kene ko toucher personnalité na ye abotaka te aza stérile beta magoda na fali quand même. Ozomona te ke manike o fongoli musinga elukela pe fali problème. Nye? Po nana kecho peta ngako yoka be c'est que fali akosaka nga abima na Cindy. Omona te ke manike munoko ebetisa mataku fimbu. Oko ya ko critiquer Cindy, oko ya ko revendiquer bokomi sona ko loba zoba, bokomi sa Koffi lokwa zoba na bino. Mais faut oza na ba réserve makambo loba. Pourquoi munoko atwa na raison mais so yebi ko loba te au perdre raison na yo manike. Siko ndo zana so bakangi yo oke olia vungule ale baya wili musheni bakomo luka batina bambongo bato angani bon ba $100 na ba pesa ba famille na ba te bandi ko luka kodisa so batina na manike po bafuta ba mandi abima prison. Siko so yo owanga nike yo basindi bazebele yo bandolo bana sindi te siko mapeka ndongo lobi na video na mapeka. Parce que pour Cindy alobaki soki oza na Paul bima oye ko répondre Cindy na mapeka parce que Cindy o wapi yo répondre. Ouais vidéo ya Cindy on to yoka.
obanga makambo ko olamukino na tongo meni lipa na yo na mateka na oso na nguba na yo na poko la mema tembelo na pongi na yo kumisa nzambe ke koluka ba makambo yo mona teke manike singe ya molai potongo ofinga oloba Cindy abete magoda na Fally nana ketchup aza akati ye petongo yoka bongwale akomi suko tia Fally mulunge Fally azana no ridiculiser na batu bazo bwakele bambwakela ya uchi kosala mpiaka kuna na Angola na esilite ale yo ye lisusu tuka communauté yo pardon Manike yozo kanisa pena ki ozana. Est-ce que tu as les épaules ya quoi assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Okoka quoi assumer? Okoka quoi assumer ba répercussion à tout ce que tu racontes? Non mais tu peux dire bien aux autres karolobate wana. Moi la masina, akola la masina, moi la kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait la langa, on a répété bamona. Pour ton information, il fallait la langa. Il fallait la langa. Erotika la kusala yango. Erotika la kusala mate. Keba na yo mwasio. Keba na yo. Ozo non affaire nangate. Tu me connais pas na ebioti. Omoni muto na ye muto a otindaka yo apesa yo bambongo a otindaka yo osala ozosala ya ofinga nga po ya ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana makasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir ben sanité tout ozobimisa sur nga zana makasi. Moi lokola respect zal souste pour personne, vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenue ton ombre. Donc, on m'appelle Elilingi na yo, ma manike. On a poursuivre yo toute ma vie. On a poursuivre yo. Yebaka yamo. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme, sors. Arrête. On a poursuivre yo toute ma vie. On a poursuivre yo. Yebaka yamo. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. Bande konanga. Après droit de réponse, il y a Cindy Leker. Si tu as des épaules, si tu es une femme, arrête de te cacher, sors. Maman na tongo pian manike azong sipe répondre. Siko yo manike obando lobana nankas. Malobana yo moko manike olobi o wanga ni yango lisusu. O monte que ça sens te asime manike ko wanga na te. Ozoloba na Cindy ya Kofi. Eza ba Cindy mususu na ba Fally mususu te. Ozoloba na Cindy ya Kofi. Cindy Leker chanteuse femme ya Kofi ye wana nde yo ye koloba. Chiko wanga na skozo wanga ni amukamate okima mukamate. Taba manike. Komono ka boye manike mutu so atali ko amonaka problème ezali awa embadi. Mais va yo boko la ba na yo na kimia Donc bino nde zana poka olio koleka na kamera po loba foka ofinga mutu otuka batu te ko wanga na teo manike yo wanga na ndeni video chikali et puis na video no komi baba lobby allez o changer sous-titre ko changer titre te chika titre wana baba lobby baba lobby wana ezana eza Cindy parce que Cindy alobaka na ete. Toi, tu penses que ce qui baba a lobaka na ete tango ye koloba, c'est que a sepelite na makambo lobby. Makambo lobby ezu esika na kati na ete yango ye koloba. Po bino bozaka soki osali mutu likamuta répondre yo omoni mutu ana lokwa aza position faiblesse yondo gagner. Non, mutu nyo tout alinga basaka na personnalité na ye. Mutu nyo tout alinga basaka na personnalité na ye. Eza kitoko te. Ngapena na pa na manike na sepe na ngana yote. Na sepeli na ngate manike. Soza na ba compte à rendre na Kofi, finga Kofi,
Oko finga Cindy teke mama lia fongola miso ndokia mwindu abomaka. Tango zoloba ndokia mwindu abomaka wana zoloba nanai. Bamaloba omoni Cindy pena soka za déterminé amema ona la police manike bamaloba na yo kanga yo ato eko démentir nga zoloba na Cindy oya yete ba Cindy bazake belé ba fali bazake belé maloba na yo kanga yo po ba video chikalaka ba video ezali maloba na yo eko kangisa yo manike ate batu ba ochindelo ba yo kelo mawa mwa ba pandi na wane ke koyoka malili na bino kutu wana chance kisasa hiver ezalaka te eko sope mulunge sope langa na prison ya kisasa kuna batu bayokeli yo mwa mawa bakangisi bambongo na bango bafuta bamandi po bima me bana na ba osala msu mwa 2 jours mwa 1 semaine mwa 4 jours ba mona yo te ese bongo eza malamu omoni yo balobaka yo mto bebisa carrière baba bia soki babia soki prince babia yo baloba yo mto bebisa carrière prince babia po na concours ya Vodacom maniki oya olekaki na mission osengi kofi pardon pendant concours tango moni ke kofi nde aza juriste kuna osengi kofi pardon po kofi apesa makambo siko na ba comportement boye ba opesa mwana chance ndeni po yo soki pe babi yango pe alekaki na concours tonga to mela mai na fourchette so pe ba fina ki quelque part eza foti na yo yo mto obebisela mwana fitiri na ye so ozo yeba te yo mto obebisela mwana nzela eza foti na yo tango balobaka mani ke mto obebisa carrière babia oui ba na raison so oza ba compte rande na kofi loba na kofi me kofinga Cindy te po ba maloba na yo ba di na yo eza ko accuser yo ke obande ko attaquer Cindy lokwa lingana ebuzo ba na personnalité na yete aye ko revendiquer aye ko répondre yo tango Cindy a répondre yo mba moko perisi live ozomona te ke na yo poza conscient ke Cindy a répondre yo poza conscient ke yo po bande koloba na Cindy siko yo wanga nango supwane ko wanga na tempo yo nde lombe général et to kamani ke ninga wanga ni atanga ko Cindy atange yo eza yetu za Cindy akofisa asisa na régime sama ba Cindy ya to samba na bakombo na bisoko kombo na mani ke ndengo tanya ngo mani ke M-A-N-I-C-K-E Maniqué. Bien, madame, moi je te connais pas. Et au bas de ça, comment on a menacé là. On menacé là, ça va fier. Est-ce que toi tu as de l'argent? Est-ce que c'est quoi? Autant qu'il y a maman il y a 48 ans, tu as continué. Tu connais mon habitude. Ah, tu vas t'inda. Ah, tu vas t'inda. Ah, on a problème là, toi alors. Mana bana koloba na kofi olomide. Na osola na njora makambo na biso ya famille. OK. Et d'ailleurs to zango de besoin to na to comprendre comment vous tu vas. Na yebi sinjora na yebi sindi na biso balala ye na fali. Donc fali ya cousin na biso asali inceste. Tande nga balusi. Fali mwana na fali. Mana na biso ba bete ni solo. Mana na biso ba bete. On a problème là bato alors. Mana bana koloba na kofi olomide. Na osola na njora makambo na biso ya famille. OK. Et d'ailleurs to zango de besoin to na to comprendre comment vous tu vas. Na yebi sinjora na yebi sindi na biso balala ye na fali. Donc fali ya cousin na biso asali inceste. Rande fali mwana bina fali. Mana na biso ba bete. Si mani ki oza lokuta moko. Mani ki oza lokuta. Fali na bino balala na Cindy inceste ya famille na bino. Mani ko banga prison de boye. Obanga prison de boye manike. Wo. Makambo ya delo ya boire bandeko. Eza ya solo manike obandeko loba na Cindy ya kofi. To ka témoignage ya makulutu nene ya. Makulutu nene ya madame qui connaît tout. Ayepe ko pesa témoignage ki eza ya solo manike na ki sinjora ba solo la yango. Ke kofi ataye ko gangela Cindy abimana fali yo fali na ketcho mne ako beto makofi tango ozonga na ndaku okoyeba
okozwa makofu montant ozo ya ndako réseaux sociaux ake prince bade kaka baka na 2 ans soki 3 ans atindi kaka moninga na balcon moninga akufaka tata mwasi kisi nzoka wana moko manike lokola oza zoba mama yo mpe mosusu kisi nzoka wana moko héritier watanabe amema prince bade atia ngola kisi nzoka finga héritier ti héritier akoka te alongola prince badia nani na ye na orchestre na ye mais après kisi nzoka akoma kosala pa héritier ti héritier amemi epoto manike fongola misu tika sentiment ebomaka baaudio oyo bosola entre belle sœur donc baaudio oyo eza manike otindaki yango kisi nzoka na telefone na ye en privé parce que kisi nzoka moto abetelaka lisolo ke jour moko akutaka kote azogangela sindike abima na fali kisi nzoka moto omemelaki yango manike nde ntango bozoswana kaka nde bomesaka koswana ozondiseli ayokanisi nini eza baaudio en privé eza même pas l'émission nzoka oza motema mabe oza ntoki nzoka oza motema mabe bandeko manike ye na mposo opesa balusaka ke nzoka azali nzela maboko na yo nzoka azalaka bien héritier mwana bandika ya compétition nzoka amanka bawera amanka bajibe amanka bato nyonso bato baboya kosoutenir mwana yo yo mokotaka na sentiment na yo komi atata mwasi na ye oyo aza famille nzoka moto abimisi yango alors que nzoka moto abetela manike ke akuta kofi azogangela sindi mpo singa na ye soki kotala ndembo afali aogangela sindi otala ex na yo boyeboye na kosola bango mibale ndembe baoswana manike yebisi eyokanisi nini kofi otikala kolinga sindi te mpo sipe fali te mpo fali aleka na koleka ngo tisi nzoka moto ayelango manike me nzoka oza motema mabe nzoka oyebi likambo na liwa babia mpona audio oyo ebimi oyo nzoka eza baaudio oyo manike atindelaki nzoka en privé baza famille nzoka moto abimisi yango alors que nzoka moto abetela manike ke akuta kofi azogangela sindi mpo singa na ye soki kotala ndembo afali aogangela sindi otala ex na yo boyeboye na kosola bango mibale ndembe baoswana manike yebisi eyokanisi nini kofi otikala kolinga sindi te mpo sipe fali te mpo fali aleka na koleka ngo tisi nzoka moto ayelango manike me nzoka oza motema mabe nzoka oyebi likambo na liwa bana aza na mwana na ya mwasi ayembaka ti ayembaka aza kuna otangi nkombo na ye wana sindileke asala succès te wana mwana ye mwana kasi aza mwana ye mpe abota koko ti abatamaka banderole mama tiana banderole obeta yo moko okoma pena moi je chante Kofi Cindy Lecker chante Kofi yaya moto oya te ata na Cindy Lecker moto oya te Cindy Lecker moto oya te ye faut beta kana na ba basi na kongo comparer na nene nana Cindy Lecker si yo comparer ba kana na ye si on a mis la mibale ignorant avant maman Bilabe c'est Cindy Lecker ignorant quand tu ba ignorant te on m'a dit Bilabe kana elote tabule ali atu ndeko fibo ali atu ya eloko te aki obeta na Côte d'Ivoire ye moko kaka Kofi chante Cindy chante Kofi ba besi ba beta bango moko ba mukangi DS ya ye ndenge za wana banda ya quartier la terre anani asabeta concert na ye moko accompagner na maloba ya manike nda ndoloba na Cindy ye dabota bako asa l'orchestre a formé bana basi ba oyemba yo comparé ba ya na préféré Rebo le jour qu'on fait en libéré on préféré Rebo Rebo beta concert de John Rebo na Cindy Rebo leki na succès musika Rebo na Cindy Rebo leki ye musika na koyemba na musika na succès aleki ye na moto Rebo donc Cindy maman na pamba ya ni papa donc Prado na préféré Rebo moni Rebo ayembaka nzembo asali clip ye moko esali pe succès
le succès awa mwana les nyonso jeunes kaka ou ignorance hein babenga te eza ignorance te na oloba vérité ozokompera oma Cindy na Rebo Rebo aleki ye mosika Rebo aleki ye mosika na moto na succès na tout na makambo Rebo aleki ye Rebo aleka na TikTok Rebo aleki ye mosika Rebo soki atie libaya na ville shok eza obeta kasi bamitende boyati misu na ye ayeba nde mobali alelaka ayeba nde mobali alumba alipeka solo po aluka mbongo nalingi ya facilité te nalingi bakomise vewe te bagumba ye te nalingi bagumba ekolone te na bo po bango bamesana kogumba bana baninga nalingi nanga te bogumba ye nalingi bandeko omoni maloba oyo nene awuti koloba manike yo nga noyokela bapandi no mawa maloba oyo nene awuti koloba boyoka ngo siko na munoko ya manike ye moko noyokela o mawa manike okoke kozwa no shikote fimbu shikote boyoka manike na munoko ya manike lelo bakomi na bosa na bango akota mo vérité nde naisa tia mako aotia te ayebinga bien aotia te donc kangiso binemi akoza makambo onekete bimi njonga biblie bavoice somo makambo nyonso bavoice wana eza ya solo bakata ye na buzoba na niata aotika olinga fali te fali abeta bwaka soko okuta beta ta babana ovana makampane babana ovana pembeni abeta nayebisa bino bavérité eza biso koloba po ça ne sert à rien eya nango important te chacun fait sa vie comme il entend me makambo ezalaka nango babombe eza eya na esi ofie so mosusu eloko eleki kike ya te so mokolo mwana nango otya plie na ndako no na préparelako vrai bombe donc so toyoki oyo ekaki epenza wana nde oyo makambo oyo pardon makambo oyo toka siko audio ya manike toka audio makambo oyo pardon eza makasi boka manike ba audio wojo ozwi baproblème na vie nango nyonso mpona Koffi Olomide obebisi na jibe mpona Koffi Olomide obebisi na wata mpona Koffi lelo oyo soki oza moto oza otonga baetage nzoka so oza lelo boye eza mpona momba mpona tata wana nzoka yo ozobana makambo ya Cindy donc yo okoma mpe fanatique ya Cindy nzoka yo kasoniko mwana wana mabe wana yebaka bien te wana si wana salite wana o bata mege 30 te mwana wana mabe wana okoma na ope mboyi na ye nzoka matia bapeteko nzoka bapete kweya oyebi Koffi tellement qu'il est malheureux alinga moto aza heureux te parce qu'il est malheureux. C'est un gars qui est malheureux. Aza vrai malheureux. Pour la maman vérité, ma voiture était au fond de lui. Aza la vide, malheureux, très malheureux. Donc on n'a pas ça la heureux. Alors so continuer kanaï. Vous allez rester. Soki aza aposa bakoko ana mwana mwasi mutabotaka Cindy abota bakoko lelo atanga komba babia Cindy afinga babia fo chanter tuko Cindy wapi ozoloba kasi manike nayokelo mawa bagera te oyo yebi te Koffi otika olinga nani fali te po fali alala Cindy olinga okota makambo oyo yebi te bamumanipule lokola pion bamumanipule lokola jeu d'échec bia na pia kokomia bia na zapesa $10,000 bandeko na ngai ndeti mambo boye so Nana Ketchup ayo esi ekomi deja ti Nana Ketchup aza deja au courant fali alala Cindy manike na yo kila bapandi no mawa maloba na yo moka muto ekanga yo ane siko okima te ato eko demanti ke ba Cindy baze belé nga nazoloba na njora cousin na biso fali alala cousin na biso Cindy ato eko demanti eko simba te po ba wojo mokilie Nana Ketchup mawa mosa bataloba te mawa
donc elo na bino oko eza singa Fally Kofi Cindy aliya pe mususu yo pali oza muta babezi mambo ebimisi leto eza na makasi ya ali osali video kuno ozodenda en tout cas bisous mai bandeko eza mambo bafamille manike ngande nayokela bapanzi no mawa nayokela bapanzi na openza mawa po Cindy soka asieti ke alali swata na komina makala manike olala na kiti pongea kiti nde saka kingo pasi bandeko bisous bye bo s'abonner bandeko abonnez-vous massivement na chaîne Abisso. On se revoit à la prochaine. Bisous, bye.